CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Il y avait quelques personnes dans notre entourage de la Mouka qui, lorsqu'il y avait des meetings, criaient Moro Balouba. Je suis le seul. Je suis le seul qui a dit à M. Fayoulou, à l'époque, le président Fayoulou, que M. Fayoulou, officiellement, je lui ai écouté, si vous laissez ce genre de comportement se développer autour de nous, ça ne va pas fonctionner, vous devez vous en distancer. Savez-vous combien de réprimandes, y compris dans mon parti, j'ai reçu? Yo Fayoulou, kebana yo, ozotia bande na biso bandu na erreur, ozotia biso na erreur yo na bandu yo. Yo muto memi tribalisme na mboka oyo. Depuis Mobutu biso tomona tribalisme te. Mobutu atiki biso tozalaki biso nyoso ini. Tozali bana tata moko. Mais yo ye, oya na discours mbala moko, omemi na bandu lelo bandu batu banyoso batika na discours ya haine na haine. Pona yo, yango to biso osuka kana Kinshasa kotia makono sur na bandu te. Suka awo na Kinshasa. Soko me et puis na chango, et puis ngai, na so bisa na. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Je suis de la Mouka. Il est arrivé un certain moment qu'il y a eu des velléités tribalistes. Moi, je suis du Kasaï, de père et de mère. Il y avait quelques personnes dans notre entourage de la Mouka qui, lorsqu'il y avait des meetings, criaient Moro Balouba. Je suis le seul qui a dit à M. Fayoulou, à l'époque, le président Fayoulou, que M. Fayoulou, officiellement, je lui ai écouté, si vous laissez ce genre de comportement se développer autour de nous, ça ne va pas fonctionner, vous devez vous en distancer. Savez-vous combien de réprimandes, y compris dans mon parti, j'ai reçu? Tozo en facette, Fatia Lelo a signé un partenariat avec la communauté internationale et puis les investisseurs Baya awa pour nous sama kamala mais yo tozo tele melango donc ça charger na yo et puis Nzambe alola akokipe yo kosuka batu bazwi bokonzi awa biso tomoni ya boyote kasa bu bazalaki mokonzi awa babomi baluba babomi motote Mobutu ayikozwa Kabila fils ayikozwa papa ayikozwa awa lelo Tshisekedi pona nini biso ba inonsa bandu batozo sila boyo tozo kutala mwana nangayo siza aibe ata mabeta aibili kambote avota kite kaka tango ba publier provisoire wana tala biloko la muka basala kibiso la muka zo continuer til lelo kokanela biso kaka liwa nde nazo senga na kenda na justice tenga mosala nzambe pauvre moto na moni na mwana passe nazalaka na ndako te nazalaka na esika te soki lizadelo ya kochanga ya wate lelo babimisinga na mwana na hôpital parce que mbongo ezali te tala mwana ndenga azali kaka komema ye kaka azosumba wana azosala nini wana opération ya baso biloko se basali bote tokosala ndeni ngai na mama na ye tozana passe nde tozo senga Félix etelemela likambo ya baluba tozo sila tuya tujika tozo sila bandeko botika tribalisme tala ndenge tozo se Félix ango ayebi biso te kaka kombo ya baluba wana tala ndenge po mwana nanga aza muluba papa na aza muluba tala ndenge nazo souffrir ndango na sengi audio oyo etambola bopanza bisika nyonso bosunga ngai gouvernement soki azosunga mutu ya mawa aya kotala nga na Lizadele bon localisatele sika azali boya kotala aoka kaka papoyo bazobenga soki tambwe za kaka kotala bato mususu ngayo nazomona pasi na mwana oyo tala moya kotelema ezali te na biloko opération pa mambongo elie nde nango nazosenga bato ya Bakongo botika eloko bozo sala tosi tobalani na bino tosi to boti na bino pona nini bozo eliminer biso kaka boy Martin Fayulu yo ko ebisa bato na yo te bozo silisa biso boy pona toza na mutu te kaka kombo ya baluba nde tozo mona pasi boy kaka kombo ya moluba nde tozo mona pasi boy Bena Kasai waya Bena Kasai munena
Jingela lubila. Toi kengi be. Jiba jambi buni Tshisekedi mfumu wa ditunga. Meme mwambi wa nzambi ni mwana nyeu. Bena la muka kulwa kubwela mulubanza. Kukosa mwana ni chimono. Kumufasu labu. Ndi mutamba kaneni mwane Chana mwana di kwa atisha. Bena ba Kongo. Lelu badi bafuna kabida muba kushipa baluba. Baluba badi fe kinteto abatu ya tujika. Njike ngani mwane lelu mwane muteka mwenzo operasyon. Binunu jiu kumibia batoka. Buka kuiliza dele mulo kunteka mabeo. Lelu mbaba jule kabini tutushipa baluba tutuenzane. Baluba kaniba kwa temene politik. Tutuba inonsa tuyotuke. Benzane tutuba inonsa tuyotuke. Jingela lubi lelu kudi mfumu wa ditunga. Mukalenge mfumu wa ditunga Felix Tshisekedi. Teto abaluba tujika. Mwana inonsa. Jaka kupublie bu président de la République. Mwana mutobangenze le mwana. Meme mwine chinwe chechi. Mutobantu teba kusungila mwana yo. Bamukwate maboko. Mikolo ibidi bafasu le bassin wa mwana. Lelo mwana. Njimutamba kanenende kosi kwa na muntu muntangile. Lelo lizadele. Wanukunteka mwabeu. Mwenze foro baku. Kwenza operation wa mwana $10,000. Lelo bakumusha bintu ebi. Franga mikwa. Njini peta pen. Ni gouvernement. Katumu participe. Ni ngani. Kimeme unkenga. Baluba kabena ko. Lelo mbaba juk. Baeba tufuni na kabino. Tutushikisha baluba. Boza wapi. Papa. Mawa! Quel fait mes boucana, nge obe mina kunye tu manenye mungabandu, bubu yenge so na ta guerre na bandu, ye so sabet bana bandu ni betu fabet mebuya, momentu ba ben ye musiku, ye failu, betu mebuya, guerre na bola na betu, betu mebuya na betu bitumba, ben baje na be mona munu Rachel, moi mwana yikwiti me katona yikwiti, defenda na nima na munu, betu soutenir président na betu Fati Beton, betu pesa ni chance. Ana tabetu ti kishika tasuka betu nyeso yetu fanda na nima nani. Alors Beton umela bantu kwa sana kufa bwala yai Kongo. Bwala ya 32 ans nyoso Mobutu kusalana bwala ya bantu bandu ni nyoso bantu fanda kwa baina bantu beme salata kima moshi bantu kaka benu beme kusa 18 ans na Kabila beme salata kima moshi bantu ya Kongo yona muka songa benu muka na kusonga benu bijana muka muona ya mama Ngela Mama Ngela ben mosi besa ba groupe Mama Ngela muka muona muka descendre groupe Mama Ngela ben nyoso pota tina kabele tina be kuta bumbana na kata bwana betu na pasa fumukeni muka kusonga ben bijana ya turu ya bika tuba ma toto na betu ya bandundu yota tuba sana benu bena singa bien fait na bwana ya ça le tribalisme nge musitu nge voyou bena singa bien fait na bwana ya sana na tribalisme na benu ben bika tribalisme na benu bena sola ka bwana ya ko avancer fait bena sola ka bwana ya mpaka freinage vuna na vula ka ben bato ya bandundu kaka ben beno ni sababu ya president so ya kusana bwana sala beka ntima mbi be mona ntima ben ambina yota avancer ben fait et puis beta charger na benu kinga tele ben na sababu bena sababu fazer na mali yendo te na zola baboye bino bande kona biso nyoso bandu bozo trahir biso bande kona bino batabandu politique bozo ya nango ezo tika biso batabandu na pauvreté etiki bandu dans les noirs etiki bandu dans les pro ba province nyoso ya Congo les sept provinces etikali ya simeza bandu pona nini mutema mabe na bino ba politicien bandu banda kizenga comme premier ministre na mboko ata ko promettre bande kona biso aéroport tozana ngote tozana stade te tozatana eloko malonga na bandu te courage la kate mai ezalaka te ata compagnie moko na bandu lelo Fati aye asali partenariat na communauté internationale pour que de façon que misale kota ba investisseur ba na Congo directement babandi ko sala eloko ya liboso balobi ke basala nzela tre bandena wapi na bandu na Kikwiti po ekende wapi ekende tina na Lubumbashi ti ekende tina Mwanda mais bino bande kuna biso bandu bozo linga eloko wana te na mboka wo boningi mboko ya avancé te yo beminako yo sali 5 ans na kati ya parlement yo sali 5 ans na parlement
état que le président parlementaire yebisanga eloko nini na bandundu osali yo muzitu yo osali mandat na yo mobimba take premier ministre na mboka osali eloko nini Fayulu mutu asalaka lelo kimbuta akoma gouverneur na ville ya Kinshasa eza yo Fayulu te bakorompa na $40,000 po olekisa Fayulu olekisa nani olekisa lelo kimbuta akomi gouverneur na mboka oyo mais bino bozosala politiki na bino botika biso banzala bandu développe te toza na ekole moko ya malonga te toza na universitaire ya bana te mais bino bozotina bana na bino na bapoto bakende otangaka bozobaluka bozoyebisa Kabila ke Kabila akorenye na mboka oyo libele na libala po biso totina bapauvre lokuta na bino mbala oyo tokosacharge na bino ngala na mutu ya province ya Kwilu soki namoni mutu moko ya politicien mo na Kwilu to na masimanimba na mboka na ngai nakosacharge na ye ngai nazebisa bino nakorekipere bino yo Fayulu keba na yo ozotia bandeko na biso bandu na erreur ozotia biso na erreur yo na bandundu yo mutu amemi tribalisme na mboka oyo depuis Mobutu biso tomona tribalisme te Mobutu atiki biso tozalaki biso nyonso uni tozali bana tata moko mais yo ye oye na discours mbala moko omemi na bandundu lelo bandundu bato banyonso batika na discours ke ya haine na haine mpo na yo yango toyebi biso osuka kaka na Kinshasa kotia makono oyo na bandundu te suka awa na Kinshasa soko epuis na tiango epuis ngai nazoyebisa yo na tiango tolingi soki omona bafantirie lokola bino te bozomema aventure trop na mboka oyo banda bobandi politike ya haine na haine tozo avance te Fati ale lelo a signé partenariat na ba communauté internationale et puis na ba investisseur baya awa pour osamba kamala mais yo tozo telemela yango toko sa charger na yo et puis Nzambe alola akokipe yo kosuka na yo akomona yo mama lo wa mote yaka. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, maman, papa. Michel Mayabou. CGTV, Africa, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.